Salut, bienvenue, je suis de retour. Aristan H pour 10 mois, mon Valérier. Toujours en forme, en pleine forme, je suis de retour. Dans un habitat, les gars, je suis toujours à faire habiter aussi la terre. Ici, ça fait beau vivre. Ici, il y a il y a du beau. Ça fait du beau, quoi. Donc, ma parcelle les alliés, 20 sur 20 les alliés, 10, 15 sur 20 les alliés, 20 sur 60, parcelle est. Donc, si vous avez une zone qui est parcelle, et surtout côté Otoza, Nani Nasika, Babengango, et Bitame, nouvelle cité, cité Liboso, et Bandelga, et Habita, à Mobimba. Donc, de Bomoni, na Batu, et Bana Simana, Kuna, Bazola, ça va déjà parcelle. Donc, ça fait très beau. Ça fait très beau. Prix est abordable. Prix est vraiment abordable. Donc, bobenga bohésiter pour que ça va parcelle bien. Ah voilà, bitaille surtout bana poto bino bato ozolandanga bino bato bolingaka mingi mopango na mbongo moke mbongo bosalaka ba viva heureusement eteni na yo vandi na yo calmement donc pepele bella mobimba donc c'est beau, vraiment il fait vraiment beau, je vous dis. Donc somba boye ba sans oublier frais oyo ezalaka frais ya koya boya frais ya kotala frais ya nini kaka na moi loko mwa dimi donc benga tokoya nde toyena baninga bomoni toaki na car toando sa visite donc c'est ça, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Bolanda botala ba parcelle botalaka ba terrain d'espace yango nandi bato bazotonga tonga omona ki déjà ekoti déjà systématique. Donc je salue déjà papa Godé et Lengampangi, mon vieux de luxe. Je te salue en passant. Napesi maman Nelly au Sakumu bana France à solo. Napesi bino mbote, napesi mbote na baye balingaka nga mingi. Napesi mbote pa ma bébé na France. Donc napesi mbote pa bato ebele bazotala ngai surtout napesi mbote lisusu pa mama Claudine à Londres. Donc tout le monde, je vous salue. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Vous continuez de s'abonner. La chaîne Nabinoka Ratek, vous s'abonnez massivement. Kwebi Nazongelit, AJJ Azongeli, Aristangu, le cardinal de la presse congolaise est de retour. Check bye. Bisous. Kasi ndenge eza boye mutu soso senda kuna kocha mwa pondo na po onyoso eza ba mapangu lupangu ya ville eza koyo ya papa Charles Kisolokeli mwana ya papa Dengela ndako somona ba fenêtre ninga pe mpona osala ponga na ba porte kuna e naza ba poste soudire na makambo tout ozomona neti ndako wana munene ya bana poto mo pe non na sombisa bango piquet pour wana ba yesu ko bosala sana bango ba ina ka peut-être ba bordir oyo pe mutu sala on faut expliquer parce que ba bordir on dit ça bien papa non ndako ya papa Charles wana papa non nga sala pe ba papa non ba ni oyo ya mwana poto mais asombaki lupango wana ezaki ya bato leka sombi yango babandi kosamba bon bato yango mpe baye na bango faible bandeko moko kimbangiste nde bamoni la mama okende baparake mystique basundolo ya bimisi mpe numéro kada non oui c'est bon déjà si bana ebike so barembourserai bango mwanda mamoyo donc awa ozomona nde eza boye wana nakokosa bino te eza bana poto basombi koto ya kosakana te ozomona même clôture wana bomona wana mpe mwana poto ya utosisa sikoyo toyokana ne tosala portail malobi mbongo eza te akangi pasteur oto tozala na yo double parcelle abetisi mpe baprika sundola bandaki ozoba lupango jamais batikaka na balinga lakisa bino wana na papa Godé passe mes photos. awa ba mikolo mama rache eza mpe parcelle mais sikoyo naza na baparcelle awa na na 6 parcelle ekangama na liboso awa kuna na 2 ekangama na na moko kuna mpe na na moko po eza ezalaka boye babibo ezalaki kaka boye ozomona oyo eza bamise en valeur moto atie boye mpo bayiba mabele na ye te nde bata poto bazali ta mosusu alobiki asomba neti par rapport bomoninga voki mingi likolo azwi na ntinda yawa ya kotikelanga biloko maluki abenda carburant na essence po tia na groupe alalaka nucléaire
Aki a luki contact exact aki a buki coffre ya Mercedes ana natina ba photo na photo style apale yango siko azongonga nonga na simi mutu kanote ngara simi mutu kanote toujours akinga kati donc awa ndenge wana yebisaki bino mapango eza ba prix par prix bobenga te o te nga intel asombaki na boye ayebisaki nga eza boye te mapango à chaque fois toza koévolue mapango eza prix par prix mpe toza pembeni ya makadame nayebi te bozomonaka mituka na nsima na ngai ezoleka donc place nini wana vert eza makadame eza wana donc c'est presque ça donc lopango eza prix par prix donc continuez à s'abonner massivement à la chaîne Nabino Edi Eli TV pour s'abonner massivement aux allez décider donc vous avez 100 mituka donc mituka eza ngo pene pene somba lupango na mbongo mukie komi patron habitat za non loin il y a aéroport so za aéroport to koma eza musika te mais tout ça na commune Maluku donc na groupement Kingakati boki esika le sénateur à vie avant Raïs Kabila, Joseph Kabila, le sénateur. Donc, ici, avant dans Kingagati, il groupement Kingagati. Mais précisément, ils habitent. Donc, c'est déjà ça. Donc, la vie continue, on est ensemble. Il n'y a pas de souci. H produisez là, Aristango. Check, je vous aime beaucoup. Total à Talara, vous continuez à vous abonner. Total à Talara. Sobo moninga boye ezaka ka lokola peut-être c'est un peu chance beaucoup il faut na ngai papa ça les a on va comme parcelle ingénieur trésor vous monde naza awa sina pano wana nake awa sina pano wana kuna 6 parcelles donc pano wana kuna pano wana awa tu ana 60 mètres awa wana 60 mètres kuna tozana na boye to wana 40 mètres pour ba parcelle là où tu as 20 sur 20 na bosse ni combien de parcelles parce que ici c'est 20 sur 20 pour moi deux parcelles vous en posant deux parcelles il y a 20 sur 20 voilà il faut ça vous en ramener Quand on est dans le bar, les bonnes choses ne durent pas. Mon mot extrait. Donc le lot aux ongles, mais tu l'acceptes nous mingi ba extrait pour comprendre que aux ongles, ba mapangu na bité zali, somba lupangu na bita, koma kolo lupangu na mbongo mukie, koma bayer na mbongo mukie. Donc il y a malamu biloko malamu so ba lambango, des bonnes choses ne durent pas. Donc c'est toujours ça. Donc quant à moi, je salue tout le monde. Je salue ma famille, la famille Tango Mobimba. Je salue mes potes, mes amis, sur Internet, ma vie, ma petit, ma master, ma sœur bien, ma soin, ma lava, ma sœur qui torouana, ma mère au pays bien, ma jeune fille propre, donc ma garçon de luxe, ma garçon moi goût, donc la PC Binonioso, ma big salutation, donc. Et où tu vas, il y a le cardinal de la presse congolaise. Gelor Maf, Papa Nagerli, les Bogards. Moi, on a pota tanga. C'est ma coucou. Gelor Malf, de Malf. Moi, on a pota solo, moi, on a pota soin. De Bogards, moi, bien, Papa Nagerli. Donc, je te salue. C'est possible, tu n'as son beau te balandanga. Oui, bah, biloko malamu eza na bita bosomba kaka bocontinue toujours bosomba bosabone mpe botalaka ngai bobengaka ngai esalaka mpe moi bien boyeba yango droit de visite ça existe quand tu m'appelles po te otala lopango droit de visite ça existe c'est ça donc bomoni bino monde totamoli na bato mais esali mpe kaka bien mamna soki bien donc awa pena disorie awa eza te ke moi nini te ici il y a du sérieux donc bato bateka mapango ba escroc ba aventurier ici il n'y a pas des aventures
Ici, il y a du surier. Donc, tu as peine à ça sur le sous mbote. Pas mon vieux godé, froide et lengampangi. Na maman, je vous salue. J'appelle ça tout nyon. Son mbote balingarangai. On se passe par la Aristango. Autrement dit, moi, on a mon valeur, le cardinal de la presse congolaise. D'ici là, portez-vous bien. Kimia. On m'a bota mabino. Ciao. Continue à Kingagati. Continue à Pangudom. C'est ça, je suis là. Anakingagati. Anakingagati, je suis là. Abdul Sisi. Donc, c'est bon, c'est bon. Ciao. C'est drôle.